Bonjour, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette vidéo. On a battu un PCP, bonsoir en tout cas. Tous on est Sarabino souvent. Tous à la karaté, pourtant, Moussou Yara na ma soleil musique, tu as ma soleil théâtre, mais tous à un peu partout vraiment. Surtout biso na fimbo news, tout ce carabino te. Na Sarabino pour na cérémonie na bino nyonso. Ba manifestation nyonso. Mariage, collation de grades académiques, au matanga, tous avons vraiment présent sur le numéro affiché dans la bande de l'écran, notre numéro est aucun peine Makizembe. En tout cas, vous avez décidé de résoudre la bille vraiment. Nous avons le baramètre fois. Malgré tout, nous avons comme tautologie, mais il y a des choses à changer en dernier. Les gens deux ans, tout est communication. Dans le baramètre, derrière tout comportement social, il y a toujours une communication, une pensée, une idée. Donc, donc toza na matanga ya nani que ce que le vent disons sangai toza na matanga ya maman Lili Kitenge de maman Lili Kitenge plutôt maman Lili Kitenge o te ko tika biso na mikolo lekaki le beza ki bon mokolo lever du corps na morgue ti ba ki ko exposer à na parcelle familiale o ezabongo na avenue Lubuzi, numéro 27 na quartier Sinki na commune ya Bandalungwa. En tout cas, si ma va venir, elle va venir à Fali pour venir à Sima, artiste et musicien. Donc, tout à côté, donc, ma venir, il va pas tuer RFI, non? Va venir, pas tuer RFI. Donc, maintenant, maman a biso Lili Chitenge. Nabi que bon reçoit vraiment n'y en sort. On a mené même fois que na matanga, tous en attend on sala ba commentaire et belé té. Et tous abongo na mukolo o ba kendo kunda bongo, ba kendo tika bongo nzoto ya mowe na dernière demeure na ye. Hein? Dans sa dernière logis de sika o ya tika la libela. Donc oh tous ça déjà avant midi nabi que Crisco Louvandi, caméraman professionnel, hein, Zaïrois, babi 32 ans de pouvoir na caméra pour ba image na vous mezo lengi sa mukil mobimba. Alors ça la moussala on c'est non commettre pour un rappel faut sabino que maman na biso Lili Chitenge asali bongo maman ya moi si kitoko vraiment Edith Ndomba na kati ya Ottawa na Canada motema ya père na biso Manu Baeti donc vrai jomorobo na temps normal maman Edith Ndomba en tout cas ba mes condoléances na biso ya fimbo na famille na fimbo et ça bongo ils ont là vraiment et pesa melio vraiment en tout cas maman Edith Ndomba papa na biso Manu Baati en tout cas assistance soit mais qu'un peu cause na mère bien mais qu'un peu cause quoi assister vraiment pour et ça moi pas si vraiment surtout ko bungisa mutu na mboko bino boza musika kuna pona mincho biso sala vidéo tom subino boza na air mona biso te poza pena bongo sinon mama ba fuseau horaire ba décalage ba air vraiment. En tout cas, Nzambaza Anabino, donc soit vraiment une femme forte, soit vraiment forte, pour ça quand Makamunzelo Zanzela et Bissonio sont donc les longs de tout Tikabongo, d'autres maman Lichitenge, na cimetière, donc grand prêtre Manu Baati, Valdi Tamboazana vraiment. Tika vidéo et côté la malobana biso na bosanité banyo sur batala rabiso en tout cas toza vraiment na numéro zawana au lieu que ata ba Congo Lubumbashi to comment on a vraiment avec Crisco Louvandi image dans le bango parce que nous avons avancé les réseaux Kédé. Maman de Lubu, c'est de la dynastie Panamamo. Les amis de Mbouimouela. Les amis de Mbouimouela. Les amis de Mbouimouela.
Maman Yanbouzi Toleki, les amis de Mouimouela. Et Tobeki encore Yasuka. Ma beau-frère, il y a Élisée, le beau-frère d'Élisée. Le beau-frère d'Élisée. Roger Kassadi. Toleki dans le Bambonioso parce que tous ceux qui m'embouteillage. Roger Kassadi. Moto Nabiso. Alléluia. Do Besmino Moto na Komo na Yesu Masia. Ete tokomi na suka makambo nyonso tu etolingaki ete mate ezala suka poso mate etili bakangi cercueil après tomati mitendi et avant tomata na osenga pesa pardon na ndanga bien naye mpona te ya yo te naye mpona enseigner yo te mais naye mpona mémoire mpe na mwa réflexion ya 5 minutes ya pamba. Bible dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Vaut mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Nalingaka to réfléchir na phrase ya suka, alobi, vaut mieux na ke nandako ya mawa, kenake na ndako ya esengo po ete na ndako ya mawa eyali nzela ya moto nyonso tu et Bible elobi celui qui vit prend la chose à cœur. Donc c'est que biso bato toali awa nde Bible eyali kointerpele biso. Esika toye eza esika ya feti te parce que na Congo ekomi on dirait esika matanga eza esika feti. Bat bazoya kosala kindumba, bat bazoya koloka mibali, bat bazoya na binama na kata concurrence, bat bali koya po batala bakatafa, oba kundela ngo moui, omona mutaleki na cercueil po a vérifier si réellement bakokunde na elamba nini na sima na ngo bakosala critique, et na litomba te parce que tant tozoya na matanga, eza fetité eza esika réflexion. Et c'est ici que Moutinho souhaitait s'engager avant à réfléchir. Oya Koufi, Azaiki Motoloko, la biche qui a souffert de vie. Et le leçon que la cercueil a changé le lingue de la cause là. Même les autres naïe et une forme Moussousou. Et elle dit pour nous interpeller, pour nous koyebisayo, Ada Ozana ba diplôme Kama. Ada Ozana mbongo ebele, Ada Oza kitoko leka batunyo sotu. Ndego ya yomo ozali conseil bi ko sala mo lolendo pour la tibie et puis yo ba koza kitoko, mais suka no yango oyo. Suka mutunyo sotu yango oyo. Et voilà pourquoi ceux qui tuent na matanga, ça ne sert à rien ozana lolendo. Ça ne sert à rien au Luka et l'oko et sengelo Lukate, sengelo to réfléchir parce que les jours yo au Koufa na Itali. Donc c'est que c'est le moment. Biso bato toi na vie to me ko réfléchir pour la vie éternelle. Et bon abomo ina seko, zile zakaka moko za Yesu Masia. Lingomba moko te et matane kulusu pour la vie na yo, oya matane kulusu pour la vie na comme Yesu Masia. To boye comme na Simon na lota na mona oso melangate. Moya zonga gate, somo le longa moya c'est que ça va démon. C'est la Bible, ce mot c'est fini pour l'histoire là. On y se tasse au bimon, on a zola télomé, ça y est, ça va démon, il faut télémélango. Et à votre prière pour la bande, on a besoin de protection ensemble. Père, nous te sommes reconnaissants. Pour la vie à Bano, Pesaki Lili, les améliorés au Kamatié et au Tikibana Awanase. Grâce à eux, ils ont faveur d'Abamo. Et nous, surtout, à Sala, Basalongue, le monde a été même à la connaissance. Père, toi, il faut confesser pour la longévité, va vivre longtemps. Les Kabamboula, oh maman, la maman, sali awanase, Bazala Batne Sengo, Papa Moula Malavi Nabango, et Bakeliboso pour la gloire de la Komonayo. On y surtout les alliés esprit des morts. On y surtout les monde à ténèbres et que la forme à Lili, du Konabango, to baby
tosalisi yango na kombo na Yesu Masia et tokonfese victoire na oliko na vie na bango étiquette grâce na obolamu na yo et accompagner bango et surtout miséricorde na yo ezala lomo na bango pour la gloire na kombo na yo na kombo na Yesu Masia tomonde tolobi amen. Ici, etika etenzela nyonso tout kotambola ezala na loboko na yo parce que Bible lobi départ peut arriver si babika na loboko na yo nzambe tolingi ete yo nde ozala elongo na biso nyonso to ekosalema ezala mpo na gloire na kombo na yo ato ali kokende tozonga mpe ndenge tokei mpo na gloire na kombo na yo kaka moko nde atikala oya kotikala eza obele mowei nzambe etika ete kimelo ezala partage na matanga esunga liboto ezwi matanga mpo na gloire na kombo na yo na kombo na Yesu Masia tobonde tolobi amen.
cimetière, donc comme on a un cimetière moderne, le chemin du paradis, le musée de la mémoire. En tout cas, on a évité ce que Congo, le cimetière, on a ce comme on a trop donc pas de commentaires. Tu qui sabon nzoto ya maman, tu qui sabon nzoto ya maman na biso, lili chitenge donc la maman ya mère na biso vraiment na kati ya Ottawa na Canada, maman Edith Mbomba, Ndomba plutôt, maman Edith Ndomba, motema ya papa Manu Bahati. En tout cas, il y a des matanga jusqu'à te koyo sala ba commentaire kili mambe belé donc to kota wana bino mo mona ndenge vidéo et côté la bon maloba na biso vraiment donc pas trop de commentaires quoi, no comment Crisco Luvandi image. C'est pensé paraphrasé par celle de Christine Frey qui dit « Vivre toujours dans la mémoire des gens qu'on a aimés, c'est notre amour tout entier ». Tel est notre souhait à tous, que en ce moment, notre chère maman soit déjà dans la lumière, c'est-à-dire dans son repos éternel, ou peut-être qu'elle est en train de poursuivre encore ce chemin pour l'atteindre. En même temps, elle est avec nous, parce que, dit-on, un être cher ne nous quitte jamais. Il suffit de fermer les yeux pour le voir à travers les yeux du cœur. En ce moment, elle a élu domicile le chemin du paradis, raison de notre présence ici en ce moment. Pas seulement aujourd'hui, mais revenez lui rendre visite. Revenez pour qu'elle vive toujours parmi nous. Quant à nous, le chemin du paradis, nous vous garantissons l'entretien régulier de sa dernière demeure pour que, le moment de vos visites, vous ne puissiez apporter que votre bouquet de fleurs. Nous vous remettrons des dépliants à la sortie qui vous renseigneront davantage sur différents services pour le chemin du paradis, les musées de la mémoire. Alors sans plus tarder, dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous allons former 2 rangées. Derrière notre cher maman, nous allons l'accompagner en sa nouvelle et dernière adresse dans la province d'Emmaüs sur l'avenue Moussao. Allons-y s'il vous plaît. Nous sortons à gauche.
Nangi makolo. Nakukwe. Toye biso nyonso awa kotika malili eza mokolo na ye biso toza na kati ya mutuka bato moko tomata na bato mutu na mutu azalaka na arena ya kitaka malili akiti na are oyo to continue lobi okuna moko na biso okita na arena ye biso to kumisa nzambe parce que malili avant kita na arena ye azalaki déjà na boyokani ne na nzambe amen aza mutu ayebaki nzambe alingaki nzambe akangamaki na nzambe et voilà lelo toye kotika ye je crois avant tout ça là bayeba ko sala misala tokoyeba kokumisa nzambe na loyembo moko po bible elobi tokumisa nzambe na circonstance nyonso ya mabe pe ya malamu. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, mon Dieu. Oh, la main cachée, c'est Jésus. Oh, la main cachée, Jésus. Kolo yoza lizambe, yoza monene. Yozali Zambe, Alléluia, Koloto pamboli yo, ona midia lelo, Yozali Zambe, Alléluia. Yahweh toye kozongisa matonde pai na yo, po ete mukolo ya mama lili ekoki lelo. Biblia elobi toutaki na mabele, tokozonga na mabele. Yahweh, totiki corps, âme, esprit, ya mama lili na maboko na yo. Yahweh, toanga ni nyonso, o ya bato misala mabe, bayaka na butu ba récupérer esprit ya mutu. Bayeba ko invoquer esprit na ye, toanga ni yango au nom de Jésus-Christ. Yahweh, oyo kangi moto mokili ko botolo azate. Moto moko botolo azate. Bisope toyebi kaka ndenge totiki malili awa na mukolo moko toyoka te na famille o ayaki abimelinga asali bwalobi bo non Seigneur. Bible lobi ezana boyoka ni moko te entre les vivants et les morts. Lokola malili pona ye lelo totiki ye na maboko na yo Yahweh mutu mo akozongisa ye azate. Towanga ni nyonso ba esprit humain, towanga ni nyonso ba oppression to boyango au nom de Jésus-Christ. Yahweh biso toza kozonga. Tosengi obatela biso. Batela libota. La Bible dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en moi. Tika papa au travers liwa oyo bande koza ba ba kiote batalela yo. Ba ba kiote ba ye ba yo. Ba comprendre que oui, na zela na vie na biso toza ba pèlerin, toza ba lekinzela et que biso nyonso toroya nde na rendez-vous kokutana na yo. Lokola ya mali koki moko na biso atala sko ya ye. Sala biso faveur wana toza na boyokani malamu na yo. Bomba biso na retour to wangani ya accident ya ba panne ti na bozongi na biso ba cérémonie nyonso esalama na malamu kimia pesengo eumela kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Est-ce que tu robete la Yesu Kristo? Oui, bana poto bana mokini bana ebike bomoni vraiment
dernière logis à maman Nabiso Lili Chitenge, maman na mère Nabiso vraiment Edith Ndomba, wazabon na Ottawa, motema ya papa Nabiso Manu Bahati en tout cas. Nzele zara batuni son ndenge ba otolo ba lilo ba nzambe wana. Donc rien de commentaires to ko lo belé belete. Nabi ke batum so ba lo ba pena ba bi toza na kata Kinshasa donc baté belé bazo exploiter na ma belé zara espace vert tout vraiment. Entre eux ça la pena bien en tout cas to comme na suka to comme na suka vidéo na biso. Moi to ça ba interview a te boyi ka ndenge batoma mbozo kendele bat baza vraiment na état mo mélancolique quoi. Donc ma vraiment ma casse en tout cas nzamba songa retourne à chose akana maboko na en tout cas merci monsieur Botala Gibiso vraiment je peux soza na likambu benga biso avant talaka to lakisaka mokolo intérêt pamba so benga biso avant tonto zo na mamba lever du corps na morgue ba numéro za affiché à bande de l'écran en tout cas Lion Lutu la grève ya ko benga biso to couvrir na hernion pour en apposer na biso en tout cas merci na yo père na biso Manu Bahati pour l'opportunité où biso père en tout cas toujours bon ton de la binoka ba mes condoléances et belé vous à la fort merci. Alda